Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote mingi na bino nyusi tu ba bolinga mama Elianitu. Na pesi bino mbote ba ebwe ma vimpi muko wazima. J'espère que vous allez bien. Nakanisi boza malamu. Leo toza déjà le 11 novembre. Boni bino bande konanga, est-ce que boza bien? Kimi ezali, de mon côté ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali bino pe na côté na bino ndenge nini. Ici c'est votre deuxième maman Eliane Ndintou la reine mère, autrement dit Kimia Kiankaka. Bienvenue dans votre émission. Préparons-nous pour le mariage. Ndeko nanga soki eza mbala na ya liboso. Okuteli na émission oyo. Yeba ki oza na kati ya chaîne oyo babengi Eliane Ndintou TV. Préparons-nous pour le mariage. Awa na préparons-nous pour le mariage to solaka du vrai, du vécu. Ah to solaka makambo ya solo, makambo esalamaka, makambo elekaka mikolo nyonso du quotidien. Ya to solaka kati ya émission na biso oyo préparons-nous pour le mariage. Il y a deux fois mama Eliane Ndintou ayaka ndenge na yaki la fois passée na yeko pesa conseil na yeko kopesa conseil na bandeko bazotalanga na solola ki likambo oyo etali maturité ya biso bato. Mais oyo naza koyebisa bino lelo ezali lisolo oyo muta bengi apesi mama Eliane Ndintou tala lisolo nanga kanda nga ezali boye meka ko solola yango. Pourquoi apesi na solola yango na bino ba obotala kangaye. Merci beaucoup à ma deuxième famille du cœur. Na benga bino famille du cœur. Famille du cœur ezali bino ba oyo botala kangaye. Oyo to benga ka ba abonné. Po nanga vous êtes ma deuxième famille, vous êtes ma famille du cœur. Na benga kabino bon mesana déjà boyebi ke na benga bino famille du cœur. Famille du cœur mosusu ezali composé na 12 couples auto benga ka famille du cœur bon moko wana ezeli ko mosusu, mais famille du cœur ezali bino ba oyo botalaka maman Eliane Ndintou soki to tali mo place na 51 000 abonnés wana de boza ba famille du cœur. Donc to yoko so na bino bomoni banda tongo etana kinga na vandi na sali ate émission mon côté na vandi na ngaka kimia na canapé na ngai lokola moné mètre 85 aza na ndaku lelo za journée férié to vandi na biso en amoureux moi sina mbali tozo solo la kana biso moi masolo ya matoi muke moi na matoi moi ah Bible lobi malamu ndako oyo ezangi caviar mais ezala na kimia koleka château oyo ezana nyonso mezangi kimia ngamu na zolo bango te eza makomi eza na kati ya Biblia. Alors tokota na kati ya lisolo bomoni ne na tili bino evie vandi zotala ndenge wana likambo na cuisine yango nde bomi couple moko lelo likambo na cuisine yango nde likambo oyo eyeli bino lisolo ya lelo toza férié. Mwasi na kati ya ndako alobi lelo ngai na kolamba te na kobimiselo ko moko te na sali pe mingi. Mobali aza na kati ya ndako. Lokola aza na kati ya ndako ayebi kaka ndenge ezawa tovandi boye férié boye mwasi akokota cuisine akobimisa biloko akosala nini akolamba. Nzoka mwasi atalaki journée ya lelo abi na kolamba te malamu na vanda boye. Bavandi bomoni tokomi nini? Ba 17h yango ya natala nano. Ouais, tokomi 17h21. Nde tokomi 17h21. Bavandi po babengi kinga banda na 15h ngande siko na wasala bino émission na 17h. Bavandi mobali alobi oh mais yoti boyelo kwa kolia ezate boye ndenge nini moi ça habite eloko kolia ezate oh eloko kolia ezala te ndenge nini lelo toza férié olambi te po na nini moi ça bina lambi te po opesa mbongo kolia te. Mobali alobi oh mbongo kolia oyo linga kana pesa mbongo kolia nga pena na ba charge mosusu oh nga na salaka ezate kinga na pesa mbongo kolia moi ça habite papa olielinga pe mingi olelinga mingi papa ofutaka ndako nafutaka mai nafutaka courant nasalaka ba course ya kolia ezaka so likambo ya muke na famille na bino pesanga mwa 100 na kozongisa pesanga 200 na kozongisa ozongisa kate opesaka te. Donc eloko moko te mais oza mutu oyo lingaka na kati ya ndako koya na baninga ndenge abi mama niti ndo to férié bo tito koma 20h ba kamane ba koya na ndako oyo ape ye moko mutabenga kabango aboleka na ndako aboleka na mona kimera osala mwa maboke moko boye boleka. Donc c'est dans ses habitudes de toi férié bo ko bingisa ba camarade na ye baya po baya kolia yango lelo pe na bingai na kolamba te abisi mobala bina kolamba te papa parce que nazomona neti bongo na yo esala malamu te na déficit bambongo ezaka mama zobela omoni petite sœur wana omoni banankazi na ngai moi ça le bingai pe ko naza borné na kati ya bolingo mama na nga bolingo ezipanga imisu okomona nazo pesa mais na pesa kana komaka sikoyo eloko ebomi bango lelo moi ça abimisi kaye alobi papa tala banyongo o nyoso tu o
na pesaka ya komaka penza po eza ya kodefa bi mama Elia nitu omoni soko mutu aza nyongo no il faut eza la preuve eza ya kokoma okomi po yeba ke mutu vraiment aza nyongo mama Elia na komaka na date na komi date na raison o ya sengela kinga mbongo wana mama na yebiso ba Nathalie kaye na nga koma nga na 10 000 euros 10 000 s'il te plaît na habité trop c'est trop c'est trop nga na kolamba lisu na ndako te mobali o na ndako oyo akolia lisusu te mobali bien donc jusqu'au comment l'exanga kaye ya banyongo ola baki kolia kolamba sute so na pesi mbongo te OK d'accord okoluka mutu nini ako travailler yo mutu ako travailler wa nini likambo babengi nzoto bande ko na ba mama okoluka mutu nini ako travailler yo mobali nde to lo baboye kamati ya sukoli alati bien azuma quelque bilamba na ye alingi achena saki azum fungola mutuka asimizela sa nini akei mwasi atikale nde mwasi benga popesa nga lisolo boye ye moko a continue bi mama ni to moni nenga keboye amesana nenga keboye soko avandi mwa 2-3 jours mona nga na kobenga ye na bondeli azongi melelo na kobondela ye te poasa nini azonga na yango solo na bino ba papa po boyokaka so boza koyoka te to kotala te nde bobenga ngai te bobenga nga po botalaka pe po boyokaka balobi eloko ba mwasi alobi eloko mobali asilikeli po abimisele kaye ya banyongo loko abimisele banyongo ne esali 10 000 mwasi abi natali 10 000 euro na ngai mama nalobi eza mbongo ebele na kokontinue aka aboyi te donc nazwi décision kolobaki na kolamba lisusu te mobali oyo musala ne na ba weekend kobenga ba camarade ne bayaka ndako nange koma lokola bar moko bofo baya bamela soki bameli ba o bazangi basi balali na canapé pona lobi na tongo basa nini bakende alors ngai na monde qui trop c'est trop le kola lelo toza férié na yebaki ke soki na lambi akobenga bato baya toza lelo vendredi bato basali pont samedi dimanche na ko souffrir na weekend yango na boye ko sa nini ko lamba voilà pourquoi na bimisa ka ya banyo na habité apena banyo na ngebele oza banyo na ngebele na ko bimisa su mbongo pona kolia te il faut na sala économie na zungisa bambongo na nganyo na nini ona dépensaka a profiter alobi ke lokolo yo la kisinga kaya banyongo okoluka ngai asiminzela akei ye moko ndeko ya mwasi abakiselinga abi mama Elia no yebi nazaki na mobali na ngai moko mobali na ngai nazaki mukolo kaka ye moko kwa yebisinga likambo abinaki na mobali na ngai moko boye mobali na ngai wana azalaki mukolo par rapport na ngai tozaki na mwa écart d'âge ya ebele écart d'âge na bisinga toi écart d'âge na mobali na bazaki nango ya 22 ans na mobali bazaki ne écart d'âge ezaki ya 22 ans mais mobali wana bazaki na ye wana mobali abande ko s'occuper na ye bien abande ko lengele malamu abande ko va na ye malamu bazaki bien sikoyo ndeko oyo ya mwasi oyo baye kokutana na mwana mobali oyo tonton oyo akutana na tonton oyo tango bakutana na tonton oyo lokola ye pa ya mobali baki na différence ya 22 ans d'âge wana azali kotonda te tango bakutana na tonton alingi ye o toloba na linga la tonton atie litoyi tango tonton atie litoyi ya ndimi litoyi ya tonton asepelaki na bogos amoni ke mobali okitoko mobali aza bien mobali aza jeune lokola ngai on azala ndako kwa za tata mobimba na sa nini na mekana nga nzoto koto mama nitu na kolinga mwa mobali oyo na kolinga mwana mobali oyo bandeko nanga ndeko oya mwasi asali par tous les moyens babweyana na mobali bande ko va ne malamu mobali balaki na bango na différence d'âge na bango à 22 ans bazalaki na bango bien a changer vie na ko changer vie nde ayeki kozwa ndako nde ayeki kokotisa mwana mobali na ndako ye moko avuwe alobi mama Eliane nzoto ye moko avuwelenga abi mama Eliane pona posa ya nzoto pona mobali oyo nazalaki ne mama oui aopesanga mbongo aokipe ndako aokipe nyonso mais soki tokomi côté sexualité boza na kati ya émission préparons-nous pour le mariage ce qui te komi côté sexualité to komi na kati ya lieu sacré maman Elia nitu okomona faiblesse ya mobali eske utaka yango wana na lobi te ka telemaka te atelemaka na ye mazaki faible abandaki ko travailler nga malamu te ponga na zanano abandaki ko travailler nga malamu te yango wana tango nalingaki mwa mobali oyo lakisinga nzoto penza ndenge ezalaka penza azokomisa penza bisika oyo ngai nalingelaki mama yango esalaki ngai ke natika mutu na nga tozalaki na ye
na ba différence d'âge ebele mazali kosokipe na nga malamu nde aye kozwa ndako babanda kovanda na garçon na ye oyo sikoyo garçon oyo asayebaki faiblesse ya mwasi ke mwasi alingi nzoto mingi ke azosepelisa ye mpo na nzoto ayebaki yango bien ke azosepelisa mwasi mpo na nzoto epuis boyebi na kati ya bolingo na se ya bolingo mwasi mpe azoloba verité ke omoni wana aza mokolo akomisaka ngai boye te asalaka nga boye te yo mpenza ozokomisa yango mobali asayebaki faiblesse ya mwana mwasi oyo yango azali kaka mama aza malade defisanga $200 a déficit mwana kazi mobo na tengisa classe aza babengani pesa 150 apesi bobe sikoyo ye pa pesa kakomaka na ye na kaye ndenga defisaka komaka na ye na kaye akomaka na ye akomaka sikoyo akomisa ndako ya fi oyo kobengisaka baninga bayaka kolia baya komela balala wana donc via akomi na fi moko via désordre par rapport ya mobali na ye bazalaki na ye ya mokolo na ndenga akomi o doit changer vie ke vie moko mpenza changer ngo. Donc, vie azaki nango azaki stable pa mobali na ye wana madako sokipe na ye na ndenge et puis bavandaki mbula ebele na mobali wana mokolo likolo ya posa ya nzoto likolo ya koluka nzoto ye moko moto azoyebisanga mameliani soki ntina bimaki wana kaka mpo na nzoto alors nakozamula ye mingi te boyebake mibali ndenge baza wana oyo ekomi sikoyo conseil na bandeko basi mibali ndenge baza wana baza na mayele koyeba ndenge nini ya kozwa basi soki mobali asayebi point faible na yo ayebi faiblesse na yo mpo nzambe ndenge asala biso basi asala mwasi na ndenge na ye ya na basi mosusu baka na posa na nzoto mingi ya na basi mosusu baka na posa na nzoto mingi te ya na basi mosusu bakipaka te bomo na periode mosusu mwasi akomi na ye mpe frigide akomi na ye mpe bongo azoki mpe na mambo ya mibali te avandi na ye mpe mibali bana mibali ya ba jeune homme oyo soka sa zuyo ayebi ke faille eza quelque part akosaloka ndenge basali ndeko oyo ya mwasi bosalaka très attention mona mobali oyo atravailla ye mutu na ndenge ya kosakana te mama ili anitunga na komaka mutu akosomba ba whisky kosomba ba bière kotia na ndako do ndako na ye komanda komoko ya ambiance yango na air mosusu bandeko okoko bebisa vi na yo pamba likolo ya nzoto bebisi vi tant nazo bisabine ke mwana mwasi abenga expliquer abi mameli asola na bato parce que biso ba jeune fille à lelo ba jeune femme à lelo eloko to osala ngo mingi to sala ka yango mingi ngabi ya bon alobi oui oza mobali mo mkolo tango ki ko tomber amoureuse ya mobali mo azana no jeune à travailler yo essayer à comprendre pe que non yo kuna esiko ozali malonge eza te pe yo moko beteli ke kuna ezalaka boye tango azo travailler yo mbala moko ni ayebi déjà faiblesse na yo obebisi pe vi na yo ozwi pe vi na yo obebisi yango wana bosa très attention très attention moto oyo ali balobi l'amour supporte tout moto alingaka moto akendaka te mpona likambo boye kaka akende tala kaka po mwasi alobi ke lelo akolamba te po ye programme asachaki programme ayebi ke tababe akolamba baninga na nga bakoya tokosala ambiance na ndako ndenge tomesana ye pa tala alobi te jamais lelo nakosala te azotala ke bambongo na nga olie 10 000 mobimba abikutu plus de 10 000 euros oyo mobali aleye ezaka lelo pesanga 200 pesanga 300 pesanga 400 pesanga 100 pesanga yesko bandeki kokoma na kaye lokola ya bimisi kaye alakisa bitala bambongo nyonso nga na defisaka yo na komaka na kaye bon yo komaka nde na kaye okoluka ngai okoluka mutako travailler yo koluka akamati mabilamba na yasi minzela azwi fongola mutuka akei vi basakanaka nango te bandeko ya basi bana na ngai ya basi basakanaka na vi te vie ezaka na bruyante ke lelo nasakana nanu lobi na kubongisa non vie eza ndenge wana te yango na fo beba kosala choix na vie il faut koyeba kosala choix kobala mobali moko te aza na bambula ebele par rapport na yo ka poza na posa kobala il faut koyeba ke makambo kendaka na âge koloba te ke lokwa na umeli boye na komi na 35 ans na oza mobali te lokwa mobali aye na 65 ans nazwa ye kaka te kozwa ndenge wana te po soko ozwi bongo lobi tango ya kokuta na mobali ya age na yo okoya kodekone na kati ya ndako ya libala lisumu liboso nano dekone na mobali ozalaki na ye obimi na mobali mosusu après oyo kobebisa vi na yo eza bien te bozaka motema monene kangaka motema libala mpe ezali kobasingaka pa ya nzambe zala na mobali oyo boza na bécart d'âge eleka ebele te mpo bovanda bien
tala mobali wa mukolo ayebi ko batela mwasi alobi meke mobali ne ya mukolo abanda ko batele malamu mais mobali ya jeune aye ko bebisela ye vie ndenge garçon abiazaka mama soko ake na bondeli azongi ake na bondeli azongi ake pona nini po asa yebi faiblesse na yo yango soko ake yo bondeli azongi pon asa yebi ke place ya zwelaka yo yango wana na yango conseil ezaki soko lingi ko s'engager kaka ngulu tende tolobaka ngo na lingala ko s'engager ka n'importe comment te ko s'engager ka n'importe comment te le jour à férié za moulay le vendredi samedi dimanche o mukolo mwasi na mbali fo vanda na ndako boza na kimia bozo solola mo ba projet d'avenir na bino boza ko sala ensemble mais tala ba mususu lendo baza mutra boyebi nzembo boyembaka maluku da muti yonso jini bwenda bwali boyebi nzembo wana wa mamuchala mwana bokatela kango luketu boyeba katela kisaka nini on bozo kata luketu malu bozo kata bobini mutu washi bobini nzembo wana la kisaka muti yonso jini bwenda bwali mutu nyonso azana oya ye problème munda musheta wa malu moteme ezali sanduku ya ba problème na minute to na bandiko musu bazana ba hôpital ba obela ba mususu na tango oyo ba musu na tango oyo bazana kati ya ba avion ba musu bazana ba train ba musu bazana ndako bazolela ba musu bazana souci ya mabala ba mususu bazana souci ne oyo journal lelo yemoko mobala simbi nzela keiti abengi zo sala nini azolela azopesa lisolo azolela maka azolela ngabi nenga azolela bolela kisi to koma 20h akobenga ye abondela ya azongisa ye botika kosala ka ba mabala moko ya mayoto eza malamu te bandeko malamu kozana libala o babengi libala ya deuxième main bobi libala ya deuxième main libala ya deuxième main eza bien parce que eza biblique soko ozaki na mobali ou bien ozaki na libala yango ekufi oye ko bala libala na yo mosusu o to bengi o ba benga libala ya deuxième main mais babali yo na famille babali yo na mairie babali yo na église bible lobi la gloire de la deuxième maison est plus grande que celle de la première. Na ndenge penza ya libala ya bien wana mais ya kozoka lelo mobali okoti na ndako bovandi tango bovanda simbite mobali asimizela ke lobi ozu mobali muso okoti na ndako bovandi simbite mobali akei ki mobange pezo sa nini ezokota nzoto ki mobange pe ezako ya parce que mutazonga ka jeune te mutasaka nini mutanunaka boye bakateke ba garçon na biso mingi ya ba congolais basi ba faiblesse kala ta ko tozolo ba makambo to lobela pe makambo nzoto pe tango kala pe makambo nzoto ezalaka lokwa botile lo bonzoto bandeko bakoma ko linga bonzoto basi bakoma ko linga bonzoto na modèle mo akosaka na te bandeko na ngai faut ko améliorer moi muke makambo ya bonzoto oyo ya malamu te makambo bonzoto ebebiselaka bato ba vie makambo bonzoto oyo ebebisaka vie bonzoto ebebiselaka mutu vie ezala mwasi ezala mobali kokotika mwasi na ndako ke oyo mikolo na mwa luketo komi kilo aki kote mwa luketo pepele azongi na maladi na ndako likolo nini bonzoto plaisir à 2 secondes ebebisi levi na ye alors bandeko oyo ezaki mwa lisolo ndeko na bino mwasi abenyinga po apesa ngai yangoyo makambo ekomele mukola férié makambo ekomele ndeko na bino lelo le 11 novembre mukola férié boyo ka makambo oyo ekomele na minute bato musu baza basi na mibali bavani na ndako na bana bazoseka bavani na bango bien mais ye na minute azolela miso komi tala rouge tala liso ezolela po nini po mobali asiminzela akei problème eutaki na nini na mamba kolamba lokola ka ya lambi te epai ka mobali aprofite yango wana est-ce que mobali akoki koprofite abimaki ndeka po mwasi alambi te bible bila mo supporte tout est-ce que soki mwasi alambi te to abikele na kolamba te na dépenser mingi est-ce que yango na mobali ya solo azoka tchelo boko na poche ozu clé de contact obini okeye pa ya mundi bu chinois osombi biloko akolia oye na ngobe mama bon lokwa yo lambi to dépenser mingi biloko yango na sombi zo biloko sala nini lamba okomona pe mwasi akozwa biloko akolamba bole pe na kimia bosololi pe boseki lisolo sila kate esili metala likolo kaka ya kolia elakisi ke mama ndenge azalaka na yo bongo ndenge mwana mbali avandaka na yo oza bolingo ya motema na eteke bolingo kati ya motema ya yebi ke yo lingaka nzoto ya zo sala musala na ya nzoto oyo yozo sepela bambongo wana senga kopwa bakabela ngai bakabela te defisanga ezaka salaire ozo sanini ozo futa ye ezaka ba salaire na ye
ayebi ke soki ya asepelisi na nzoto yo pesi mbongo, asepelisi yo pesi mbongo. Alors bokola na mitu yana libisa makambo ya maturité, bokola na mitu ba mama ba jeune o bozo landa ngai. Ici c'est votre deuxième maman, maman Elia Nitu azo solola, bokola na mitu vie bazo kango la légèreté. La vie elle est précieuse et ça rappelle na brillante bandeko babela mwana wa mutu wa mufa wa teleja so baza kote ya mwana mutu azana bomo yo po zanga baboti profiter na mateya ya malamu zo ya mabe bwaka uzu ya malamu obi oyo eza malamu oyo ya mabe osani obwaki et puis pe mibali mobali soko boza na kati ya ndako ozalaka na mwasi ezaka kaya ba oyo te nazo parce que mibali en général bozalaka pe na bizalelu ato yebi ke yo futaka ndako mwasi asomba ko mais yo pe somba biloko kolia mobali ya solo ba papa na biso bazalaka soko ake musala zozonga na mwasi shana maboko ayena mwanguba ayena mwa manyoko ayena mwa safu ayena wana ndako ayena mwa muto antaba sombaki ayena wana ndako po bana na yeba sana nini balia mwa miliki ya nido bana bamela bazaka ba responsable lelo mibali mingi bakomi ba irresponsable mobali ko bima tiketo a weekend pe boye papa okepe Château Rouge koti wenza gambela osombi carton ya Thomson osombi carton soso osombi carton mabumu osombi carton boye okokoti ata 200 € na poche papa oseli ba course ye nango mwasi akosepela ninga kosakana te mama kosepela kumwa ke mobali akendeka asombi biloko aye nango poto sa nini tolia na ndako yango nde babengi bolingo mibali liboko makasi liboko makaku limbali liboko makasi nde balekebele ata kutu bato base partageaka banini ba charge mais tant que oza mobali sala mo effort sala mo likambo moko ya bien pona mwasi na yo somba biloko kolia bolia na ndako na mwasi na bana eza important lokola pe toza bobi bon lelo mwasi nanga kolamba te na tio na mutuka te matoke obisi mwasi madame kolia te na 20h tokende restaurant même mwasi na restaurant bokende kolia ekopesa ka valeur ki mobali neti ba mibali ba modèle oyo osi minzelo kangisi mwa bilamba no okei po yebi ko sepesaka mwasi na mbetu yefa pesaka yo mbongo alesaka yo ba camarade ba batondaka ndako balia bamela moza pe mobali toza irresponsable oza mobali ya malamu te oza vraiment irresponsable mobali ya malonga ya solo solo bakata engenga ako se comporter boye te na meli mai bokecho ya mbalo ba lelo c'est la vie yonga na meli mai bokecho lobi kolotaka ngai te ponga na lotaka yo te kotanga komona nga te ponga na tanga komona yo te koluka ngai te ponga na lukaka yo te wana maloba ya nani bokecho wa yambo moi mokili nazeki nango to partager na bino nangaki na yango kosa pe émission te mais lokola moi sa benga pesi nga lisolo na ye awa pa na biso to solaka du vrai du vécu awa na Elia Nitu TV ezalaka mingi masolo bandoki te po muto mona kandoki azalaka te ozaka ndoki asaki boye ndoki apumbwaki bakangaki ye akoma ki pigeon akoma ki mboloko te nana ngo mona kandoki tango apumbwaka akoma pigeon akoma mboloko a biso solaka du vrai du vécu likambo eleki ya solo nde makambo tosoka na kati ya Elia Nitu TV pona sikoyo lelo to suki wana ndeko so ezamba ano aliboso na kosenga na osabone soko osisi ko s'abonner au kamati ou activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois qu'il y a émission est-ce que ça nene ekota na kati ya chaîne na biso. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzamba kalu sakumuna nzamba nibeshaneli bana betu. Bisous. Bye bye.